là pour me défendre. Je ne suis pas là pour me justifier. Mais n'ayez juste pour éclaircir ma cambo et vous relater peut-être comment est-ce que ça s'est passé. Ma cambo avec maman Mélanie. Bango n'a pas dit pas maman Mandolina. Maman tala boya kozwa biloko na bino koke tokoleka olobaki kasavubu tala bokende moment nyonso bokende temps nyonso bokende mais nga nazwaka preuve ke bozwi biloko bakobenga nga na opermettre bango bopesa bino biloko. D'accord, ceux qui n'ont l'équité dans le moine. J'ai appelé maman Yvette, la veuve maman via papa Mondori. Maman Yvette a dit en tout cas je suis loin. N'a dit que yo jour nyo so reçoit katon oyo tikela. Na bengi ba veuve koke tokoleka. Ba maman batu basi ba koli, je peux pas koloba ki ba maman batu. Ba sala ki soki ndeni peut-être maman nzoto pe koke déranger, soki nga kutu gêne déranger. Après j'ai reçu l'appel de maman Mado. Après temps moko maman Mado benginga isina coquette ba benginga pa maman moko za na poto alobi atindelinga biloko pa na yo na ke kozwanga bi maman Mado kaka maman wana oya tinde biloko asikeza te kaka maman wana tindaki biloko ngo yango kaka eza oyo il faut ya o récupérer kaka yango ngabi oui maman kaka yango dans ce cas na ko ya reçoit. Ok, d'accord, problème T. Na komi kozo bapela ba veuve mususu. Koke tfale to ya kozo biloko, koke ngabite kaka biloko. Kaka wane, mais boko ya kozo mkoni. On va passer to ya kozo. Maman Mélanie. Na tshenzambe na nga témoin. Veuve aleka lisute. Bango na bandi pa maman Mandolina. Maman tala boya kozwa biloko na bino koke tokoleka olobaki kasavubu tala bokende moment nyonso bokende temps nyonso bokende mais nga nazwaka preuve ke bozwi biloko bakobenga nga na opermettre bango bopesa bino biloko. D'accord, soki naleki te na otinda mwana. J'ai appelé maman Yvette, la veuve maman via papa Mondori. Maman Yvette a dit en tout cas je suis loin. Nayebi ke yo jour nyonso kozwaka ton oyo otikela na bengi ba veuve koke tokoleka ba maman batu basi ba koli, je peux pas koloba ki ba maman batu basala ki soki ndeni peut-être maman nzoto pe koke déranger soki nga kutu gêne déranger na mususu bazo ita on lekate. Après j'ai reçu l'appel de maman Mado. Après temps moko maman Mado bengi nga isina coquette ba bengi nga pa maman moko za na poto alobi atindelinga biloko pa na yo na ke kozwanga bi mais maman Mado kaka maman wana oya tinde biloko asikeza te kaka maman wana tindaki biloko ngo yango kaka eza oyo il faut ya o récupérer kaka yango ngabi oui maman kaka yango dans ce cas na ko ya kozo. Ok, d'accord, problème T. Na komi kozo bapela ba veuve mususu koke tfale to ya kozwa biloko koke ngabite kaka biloko kaka wane mais boko ya kozo mkoni. On va passer to ko ya kozo maman Mélanie. Basa basene ki na biso bino bomoni déjà erreur de sali peut oyeba kite lobby bonga bolia mingi na nzela coquette mais ne boza de perdre na yebi te na ndimi te na coquette akosu ko luka bino po asunga bino to sala même maman de la paix joie cette colis ya mwana batie même si ba maman ba on to ba kaka colis ba kanisa ke na mutu moko ba 10 kilos na ba maman yo ba luka wana iko comme même pas 2 kilos bref il va se chercher 2 kilos il a ba gramme ba ça va ni ba gramme ba gramme ba on so na mutu na bango ba ita ke ba pesa bango na mutu to 10 kilos respect quand même. Tolinga Abinot. Pourquoi bon sang bisabi soboy? On va de pesa Abinot sengo. Bon c'est préparé bon mon abiso. Mais bon qualifier biso kalikola chin mo na body. On dit que bon son de la maté. Bon les lisi coquette. Et ça biso passe. Ma Mélanie yo kozane sengo te. Comment na loko yo sali. Na o finisi bata poto nyonso. Bata poto pe ba yebi. Likamno le ki ba ko qualifier ba ko niveau Congo Victoria TV abiso moko tolanda tozua banuze Congo Victoria TV ajibe kumalota le boss tolanda tozua banuze
bana Poto, bana Kin, bana Luanda, partout dans le monde. Congo Victoria TV ya biso moko. Ya boss JB Kumaluta, hein, le gouverneur. Check. Non, on comprend l'été. Les lots, ça, les lots, on a bien boulé. On invité Bat. La place au mouton, on a invité. Chers collègues, Tommy Pessara Valère, vous êtes des journalistes. Si vous n'êtes pas invités, pour qu'il n'y ait pas tout, c'est comme le niveau va mettre vraiment ta binote. Et je n'ai binoté. Les journalistes vont bengano parce que vous n'êtes pas invités. Alors, télémino P4. Est-ce que les lots sont côté l'euro et ça, 1 million de vies? Les années avec quelques mille de vies, mais Valère nous les quitte. La fille a un bon côté, la vie a fini à mitro, les lorsqu'on a battu à Poto, on a biso que j'ai à Toyo. Mais il y a un aligné et à la organisé avec les journalistes limités. Aligné et à blabla, nous soyons à tienne non, à poni quelques journalistes, l'invitation est à 11. Donc voilà. Mais c'est ça. Il y a une invitation qui 13h. Dans une conférence, dans une émission, dans une émission. Ils ont mis pourquoi? Parce que les journalistes, qui est comme Tina Kropo à Tabino Moko. Les lots, les 5, tu as une invitation à l'église. Comme ma grande style. Au moment où on appelle sous bateau, mettez mais on va bien inviter, on va soutenir, on va bien gagner. Tommy Pessa Valère, ils ont moussala et respect, ils ont moussala au et comme si ma vie n'a pas. On est YouTube, Christine Belé n'a vu mon pizza na Poto, à Roma pe full boss, à Roma patron. Il y a un baquet, à Roma m'envoie, ma rose ma monde. Et bateau Belé va mon aura blabla. Respect la vie et ça la bien cher journaliste. Mais il y a beaucoup de trop, mais l'initiative il y a coquette, même moi je lance sa conférence de presse là. Ils ont limité pour ils ont la correcte et Simba, ils ont été le yengé. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi je suis coquette. Oh non, c'est moi j'ai été pour une plus d'invitation monde ni pour tout le monde. Les trois va te faire des choses. On va aller à une pause. Si quoi ça t'aider. Pourquoi c'est ça? C'est comme ça. Quand ça ça. Quand tu vas mon asso. On te caille pas. Non, mais il faut te poser la partie va poser. On dit que petit papa ta promotion va ta faute à la maman pas. Et là on a pas fini ça va vraiment pas si tu veux c'est là parce que pas ta coquette. Mais on peut pas je suis coquette. Tant bon vini ça va. Moi je crois que ma porte va bon yo capable que la tinga pas la maman vite là na linga coquette. Bon, toi, bon, pas tout ça. Toi, bon, ça peut ça. Merci beaucoup. Merci. Allez, zinga. Azan zinga, mais jusqu'à là, tu as commis déjà 15h déjà, conférence de presse, est-ce que ça si, ils sont obligés de faire ça. Je ne les relais pas. C'est vrai, c'est une guide, on place de place, monsieur, dans votre invitation, tout ça là. Les mêmes jours, tous après, les mêmes jours. Tous après. Mais c'est comme si Manito Sorano bien à Songi. Il y a Manibalo, comme beaucoup boudé dans la poto macassi. Comment boudé dans la poto macassi, on va soutenir Bino vraiment. Non, ils ont comme boudé. Moi qui peut tromper, pas comme tu connais Bissoti. Ils ont un avion, avion, maton, Namboka, toi, un même encore. On va prendre. Tous les partenaires, on va se faire sur la banque. Ni pas c'est mon biso. Vous comprenez? C'est banque, c'est qu'on est pas dans les biso sauté. On va dans les biso té. Ah oui, pour que tu finisses la banque. Banque ne va finir la biso. Bref, on a mon coquette, n'est pas vrai faux. Soit disant qu'il y a un mouton, mais la salle est mouton. Comme on est en route. Voilà, la raison que nous avons calmé parce qu'ils ont calmé nos esprits parmi les organisateurs. Moi, peut-être qu'on va une minute pour la vidéo. Nous avons la maîtrise, nous avons la passion pour que ça soit et M. Zobanda. Donc, malgré que filtrer, surtout pour passer à un moment où on va j'espère que ma merci beaucoup Yemani, merci. Toujours attendre nous analyser les cambuso pour me commis aux jeunes temps qu'on analyser en autant que commis boy. Navana non natala nano. Ah, est-ce que réellement coquette ça coquille koyiba
coquette ça koki ko sala makambo yo toté mais yo yoki ka maman Mélanie mo ba bimaza na poto ndeko na zana ana kini bien sûr toko ko na été pour maman Mélanie patinda ki biloko na ye et komaki mais et pesamité mais il faut boyo ka pena nous coquette ça loba avant de condamner. Afin de condamner. Par rapport il y a du point de vue organisation, la dernière question, du point de vue organisation, mon nom est parce que déjà bientôt la 16h, rien ne fait. Du point de vue organisation, bon, le cas va commencer 13h, on est déjà 14h, une heure dépassée déjà. Et ils ont déjà la moi qu'on boité parce que respect à R est athée. Mais je sais bien. Des amis tout déjà pas commis. Bisous comment mais ceux qui la personne les concernant zaté tout c'est l'autre. On entend seulement coquette ça. Donc il y a ceux qui yende to bandi makambo. Donc problème est zaté que organisation ça malam parce que tout est singlé base na bango déjà. Mais la concernée né azaté tous la garaye ceux qui a commis là on va démarrer pendant ça maramounion. C'est un peu ça. Voilà, merci. Chinois noir master nanga bonjour na baboni nyoso et ba chaîne oyo ezolanda nga. Chéri toza na conférence ya coquette ça tout le monde mambutu muteza awa il paraît que ba boya ba journaliste nsuba ba kota par rapport à quoi. Bon pour mes amis no moni toza ba ndeko. Er moko mutu so ba sali organisation na ye il faut bo respecter ngo. Chinois je crois bien que vous avez une invitation. Ce que vous avez peut contre temps aux invitations, les invitations na suis pas Aminata Awa mais na liste na zaki déjà. Est-ce que conférence de presse ça mis lelo ba pese invitation ça oyo. Pourquoi tu as sali biso moment ne ba tu ba sala boy ndé yango mo na porte zo finga biso c'est pas normal invitation ba pesi yo so vous invitation te botika na ba cha ordre ba linga ba cha après wana na bonne volonté na bango ba ko kotisa biso bandeko oyo mais soki komi ke likambo to komo lobo te ba bengani biso ba sali biso boy kokata zaki na passe awa ngale lo lemsu yo za passe pour moi na poto kotisa nga western parce que na bundeli point na za mona tata na nga mona mama na nga na théâtre. Donc alors to lukate to bebisa makamto sala oyo tasiko na minute oyo conférence de presse ba komi ko kalango jour mususu pour ani biso moto sali des ordres oyo na invitation te oyo 10h pour ani pourquoi ta va na buni ba contrôler ote so pour ta invitation te solo la kaka et puis elongine ko samba biso to kenda ba place musubu invitation zate au côté pe ba iso yo kota na yo te bi ko zo ki contre temps mais ça te que oh to comme mona lelo bolingo sali ka ke loko muninga osala non et puis na oki information mususu bato nga mona kuna batindi bato awa pour ba ko salir conférence de presse à coquette c'est pas bien nga na zo bundela te pour bato ba sanga gérer zo bundela ba tia ena nzonzing nga mona ko maka filmer na ko bundela nini na zo côté la coquette parce que to sala ne musala moko obi lelo niveau to za insulter na poto ezo kamusa ngai. Alors ceux d'autres qui babilo kaboye c'est pas bien. Il y a un morning ngana drapeau ngana telemi au toucher un artiste et comédien na okutana nayo. Jerry nanga kuna mutu na moko est-ce que eza mabe ndenge presse et qui na ibe na ngambo ba mama veve ba yoki bango po ba ya ponenge bazongi susu abongi boboye bango. Eza mabete soki basali kutu bongo ngana ngaba ba na otolo bango na émission mo awa. Presse aza na pour information. Presse aza na pour na kopanza sango. Eza te que soki ba bazali kuna ba boya ba ya non. Awa eza problème il y a invitation. C'est que bango mo bato bazaki na ngambo na kuna bazaki de intention mabe ya koboya ko ya ko invitation ya koboya ko solola. Muto za invitation za calme ngal to za bato bela bato na invitation wala bango calme. Eza te que bakomi ko pona ote o ba kenai pa mama donde ba okota te non. Ngana okili lobana awati. Totika biloko na bokamwaneza makasi na kati na biso biloko to telemela ngo vraiment. Mais Jerry il y a d'autres conférences spéciales là non batumsu bazana ba invitation te mais ba yé. Mais comme la era coupage ba pesi coupage na ba oyo bazana ba invitation. Pour tout le monde azana na posa coupage na bango te. Mutumsu ayeli kaka azwa kaka ne information pour informer ba internautes o bazolanda biso po ba pe ko zwa c'est coquette ne bazoki pe vection ba mama veve. Il a habité par la sokolo ba. C'était pas mes amis. Nauti koloba mutu aye 10h aye pe na invitation te yozo kanisaka batika ona kati awa bako bimiso ka bako tia ordre oui oroki opesa coupage te mais yo zu image mais yo mto zu image to bi ke to na media line to yebi ndenge tumaka to kendaka nango lem suma ka monsieur Obama ki awa yo ki osala ngopesa na ndenge na yo e ko salir toujours makam oyo eza problème kutu te ke yo ba boyeli mutu non eza problème nga ba tia ordre batu ndesiko ba ner na ba monsieur za solidité ba siliki mbala mo quatrième force bako sala biso boyete mutu a négliger mutu azati nga na bisi batu bako tika la ko benga na mutu te ba tia ne ordre nanu batu abimi on accès invitation non c'est fini
ozomona yango basere na biso bapoto oyo basokola bamaya moto makasi bango mofinga biso lelo na bainternet basere na biso na bachroniquer bachronifoa ti wana mpona bamakambo oyo bato baobimisa libanda wana ke bana bainvitation te bakocree mpe eloko mosusu libanda esala bien te soki tokobanga mpo bacree eloko mosusu eza libanda te nga mpe na conférence de presse ya Sony Kafuta natikala libanda parce que efona koma rebelle si reposage oza journaliste oza na passion ngo te oza na profession oza na professionnalisme te eza bato ebele oyo basengaki meme bainvitation mais bazwi bainvitation te bainvitation invitation basalaki yango 50 basalaki yango 50 ata yo ndenge oza wana oza na bavrai na yo mokolo anniversaire na yo okopesa no bavrai na yo okopesa mpe basite oyo baakompagnaka yo parce que toloba lelo basite eza ebele so naomona migra malunzi boye ntango naokabola bainvitation nazolote déjà nazomona yo nazomona chinois naomona sénateur nazomona bandeko na nga misusu ozo comprendre eza teke ekabwani na coterie nga na tozala dernièrement na oyo ya kofi wana ezalaki par invitation na ba-sms tozalaki na bachinois oyo bayaki nango te bakokota te ezalaka bongo eza ordre mais biso tolingi kaka kopelisa moto place moto eza te totika biloko wana esala bien te ezokitisa biso. Merci beaucoup, Jérémy. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame, monsieur, vous qui êtes en train de nous regarder partout dans le monde. Alors, je parle au nom de Coquette, l'artiste Coquette, bien sûr. Alors, vous savez tous que nous nous sommes réunis ici pour cette conférence de presse. Attendue, vous avez vu les annonces partout. D'ailleurs, vous avez reçu les invitations. C'était normalement pour l'affaire Coquette Mouibi, comme vous le savez tous. Alors, sur le plan organisationnel, c'est que cette conférence de presse a été délocalisée. Ça sera plus présenté, bien sûr, plus présenté, j'allais dire, ici présent. Alors, pour toutes personnes qui ont des invitations, je vous annonce que vous serez recontactés. Gardez bien vos invitations. Vous serez recontactés d'un moment à l'autre, ou dans les heures qui suivent. Donc, Tolobi na Lingala, Tosangani Awa Bissonyon pour la conférence de presse, il y a artiste Coquette Oboyebi, na affaire Coquette Moyibi. Et je rappelle que conférence de presse Oyo, to changer en bisika, ça veut dire que ça la maïsou awate. Sur le plan organisationnel, to pousser en na bisika misusu. Alors mutunio so oazana invitation, simba en malamu parce que bakobenga yo na ba ngonga oezoya liboso pour que tu bisayo et sika eko salema. Alors to pesibino merci nande boyaki et je pense que très bientôt bato banda ba invitation et ben on va la recontacter. Merci. Nous nous sommes réunis ici pour cette conférence de presse, bien sûr organisée par l'artiste Coquette. Je parle bien sûr en son nom si vous voulez. Dans 2 petites secondes, elle sera avec nous pour discuter avec vous, la presse. Merci de répondre à notre invitation. Ça fait un grand plaisir bien sûr de voir si nombreux. Vous avez suivi de l'autre côté et ici aussi. Alors un grand merci au nom de l'artiste. Alors, Tozana Sengo Makasi, Yagoyamba Bino Nyonso Presse Oboye. Pour nous besoin éclaircissement et information, ne Moussala Nabino, merci na chaîne Nyonso. Il y a télévision Eza Awa. Dans 2 petites secondes, Nazomona artiste Coquette, Azoya, Nabengi s'il vous plaît. Tout le monde a Coquette. Alors madame, monsieur, pour vous, l'artiste Coquette aujourd'hui, on est banakin balobara Léon Joléo. Tu reçois bonnes informations, tu y ce qui s'est passé et qui a fait quoi et qui devait faire quoi. Tu reçois Lélo avec l'artiste Coquette. Madame, monsieur, pour vous, Coquette, merci. Aïe, aïe, aïe. Donc merci beaucoup, je pense que vous avez compris l'arrivée de l'artiste Coquette, que vous avez attendu bien sûr, merci de votre patience. Hein. Et je vous annonce qu'aujourd'hui, nous voulons bien sûr discuter avec vous au sujet de Coquette Moyibi. Moyibi Yanini, la question se pose, tu as information tout à l'heure, Nayemoko Awa, tu sais ce qui s'est passé, et il y a Salaginini, Falaga Salanini, et puis Nana Salaginini. Alors, sans plus tarder, je pense que liste de questions, il y a bateau, bateau, ma question. Donc, respecter vraiment ordre wana. Bateau bateau na question ça bateau au cas bateau déjà combo en avance pour na bateau na question. Donc en premier lieu,
artiste a reçu la biso explication brièvement par rapport à sujet il y a Coquette Moïbi et du coup tu quoi avancer la série à questions-réponses. Merci. Tu as la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'abord de répondre à l'invitation Nanga. Comme je l'avais dit, donc premièrement, je vous remercie. Moi, je me présente Coquette Oboyebi, Naza, artiste et comédienne, mais na ndengezala heure moko polyvalence et Coquette Osala, na maël nzamba pesa biso polyvalence et sala qui on s'est dit bon, eza nango grave PTR moko soki au lever sala moi musala mo na place peut-être il y a demeure Nyangi to au compléter peut-être grâce témo au compléter peut-être Malika Mania que je vois là, to Tendresse Dibinga, au compléter Kovo d'or, vous voyez, donc au compléter peut-être Moura de la presse, au lobby, bon, na tango ezo répondre, na mekako agir selon ndenge ba capacité ezo répondre. Alors na Vandaki, il s'est fait que étant artiste et comédienne, Nathalie Lelo Moutounio Sozo Bele la Coquette. Moutounio Sozo Bele la telle par rapport peut-être à la célébrité, par rapport peut-être à la combo, par rapport peut-être à Koyebana, Tokoki Koyebana, mais après Bisso, et là on y est à la Nasima. Combo oui, mais après Combo et là on y est à la Nasima. Est-ce que nos œuvres parlent? Ezali Kanisio et la Kinga na Moutou. Alors je me suis dit en tant qu'artiste et comédienne, na mwanda moupé à talent de na utuko lo bakenza ba kokyo permettre yo comme polyvalente au sala ata aux alata moi chroniqueuse. Alors je me suis dit Nathalie na analysé ngala za fille na sala théâtre na za artiste actrice comédienne au batunyo so bayebi. Je me suis dit nat meka ko étudier parcours. Lelo na monde na biso ezali soki Coquette azate personne ne verra mes enfants hein. Na bamboka mupaya eza ensuite tu verras o babenga assassin peut-être o babenga kaboye lelo kokoza la acteur to auteur azate mais œuvre na ezo zongisa famille na ezolia ba droit na ezo zongisa. Pour moi c'était na koki lo bezaki voix oyo et koki ko ganga kobele la alerte que eza pe na monde de théâtre na bato bakufa oyo bazaka ba icône oyo lelo ba œuvre na bango fo ezongisa. Raison pour laquelle na sala qui émission après eux bakinyoso batalaka l'émission après eux elobelaka sur bato bakufa batika biso nos célébrités oyo batika biso. Donc en tout cas émission après eux ekangama te ezali pona mutu nyonso célébrité nyonso, c'est pas seulement pour na bato ya théâtre, quand bien même kezaki plus pratique ya okutana na bato yo ya théâtre que bato ya peut-être domaine mosusu. Alors je me suis dit na banda non pas na nga moko nakoki komba ndako ya voisin te soki nakombi ndako na nga te parce que j'évolue plus dans les théâtres. Alors soki lelo nga pe naza te soki na sala émission après eux oyo et au sala 15 jours il y aura quelqu'un oyo lobana zo relève wana na sala émission après eux pour plaider pe pour na makoko o lelo atiki biso. Je ne souhaite pas ma mort bien sûr. Ouais. Après Nathalie nalobi bona banda Nathalie il y a eu des icônes oyo soki lelo totangi kompo na bango mutu nyonso mon enfance na ye na ba élément émission nanga il y a eu émission moko pour na papa Doudou, émission pour na papa sans souci, émission pour na ya dadi au bonyo so bakufa batika biso pe à leurs âmes. Alors tant on a fait l'émission après eux, c'était juste pour réveiller mémoire ya batou qu'on a eu quelqu'un, on a eu une icône, on a eu tel oyo asala a défendre drapeau oyo na ba œuvre na ye a pesa conseil oyo akoki ozala oublier facilement te. Dès dans l'émission après eux. Voilà.
Na émission après eux, je me suis dit, na yamba ba famille, ba proche, ba si mibali yaba o batika biso, ba parents proches, yaba o batika biso. Alors il s'est fait que je me suis lancée et pas ba veuve. Je me suis lancée et pas ba veuve. Na yambi ba veuve yaba papa na biso. Mais je dirais vraiment pas que ba papa na biso parce que pas nanga voir batouana nyonso baza vraiment ba koko nanga. Pour le président, papa. C'est-à-dire que baza ba koko nanga. Alors on s'est lancé et pas na bango. Comme pengai na ba œuvre nanga, na salaka naza engagé avec les orphelins. Na salaka na kenda kota la ba orphelin, na kenda kota la ba veuve. Alors na banda qui est pas ba veuve. Il s'est fait que l'émission après eux est eu ampleur et coquet causois. Alors pendant que je fais émission après eux na ba veuve, ba numéro nyo sur les cas na ba veuve, nzambe asungaki ba veuve na biso, il y a émission après eux, ba zwaki quand même mutoko kai na kokanisa bango toko sunga bango que je remercie d'ailleurs na kombo ya maman Mélanie Pakou. Maman Mélanie Pakou que je remercie vraiment parce que atalaki émission après eux en tout cas ayoka qui passe étant veuve aussi à l'obité il faut na sunga pe bandeko nanga ba veuve peut-être après nos maris ils ont la réalité mususu tone ils ont la maka mususu o ba veuve ba vivaka na famille peut-être ya mibali o batika bango peut-être na société na misala oyo ba veuve ba bandai ko sala bon je ne sais pas trop parce que je suis pas veuve d'ailleurs alors maman Mélanie Pakou akanisaki quand même na ba veuve na PC penza merci parce que atala émission à l'obité na kanisi ba veuve. Je pense que eloko sangisi biso lelo ezali concernant histoire ya maman Mélanie tant na tangi comme maman Mélanie mutu nyonso à comprendre de quoi to sangani peut-être pour na roloba. Mes chers, je suis pas là pour me défendre, je suis pas là pour me justifier. Mais n'ayez juste pour éclaircir ma cambo et vous relater peut-être comment est-ce que ça s'est passé ma cambo et les cas avec maman Mélanie. On a sali émission après eux ils ont les cas et comment qui na mois d'octobre je crois nous avons contact à maman Mélanie tellement que nous avons appel ébélé tellement que nous avons contact ébélé et bateau balobareke bakosunga je ne sais pas ce qui n'a aucun loba eza négligence ce qui vraiment eza négligence bon limbisanga deux fois eza ba numéro mususu na j'enregistre pas parce que eza na mutu so obenga yo boya zongi lisute mutu musu abisi kokete peut-être na minute wana zaki toucher na eloko moko abisi que kokete na za besoin na sunga et après abengi lisute il y a eu maman Mélanie Pakou qui m'a appelé Ayebi Singa Lobby Coquette, moi je suis veuve. Naza veuve, j'ai 54 ans. Naza na bana 9. Naza na bana 9, mobali nanga. Atikanga en tout cas, na landi ba numéro ya ba veuve nyonso et sali que na yoki passe comment est-ce que comment na bande ko nanga ba veuve ndenge bazo vivre misusu façon kenda ko lukela bango. En tout cas, naza na mingi opesa bango te, je vais faire un geste. Réponse nanga comme toujours na bien maman so kanisa libande ko na nzambe akopambola yo parce que le veuve on dit que nzambe est le dieu des orphelins et des veuves le mari des veuves yo comme étant veuve so kanisa libande ko no ebima lokola boza binyo sonda ko moko mais yo o kanisa lesa baninga na mususu papa ozanga te obetelo maboko alors na si contact na maman Mélanie abenga kinga lisusu te na continuer makambo nanga et ko sala que na mois de novembre na eko zo appel ya Belinda Kandi Bellevue na vu appel à sœur nanga Bellevue me dira lobi makoko eza na maman moko boy azobenga yo il a fallu que kozwa bakoli déjà ekomaki maman wana lobi que bakoli akotisi 2 cartons ya minene même si Bellevue
en tout cas nazoyeba lisu te parce que après ça il y a eu émission mosusu nasalaki il y a eu d'autres mamans oyo bazalaki soutenu parce que baperdaki bafille na bango baartiste il y a eu bato oyo nga na contacté alors tosololi na bato mosusu balingaki koaide bango nasalisali baœuvre alors nazoyeba nanga lisusu te na eza mpe na bato ebele oyo bazocontacte nga en tout cas je m'en rappelle plus Bellevue ayebisi nga alobi te ekoli eseyaki mama sauf que la dame a dit comme yo ozozwama te na appel ngalaki korécupérer bakoli j'ai dit à la dame non omoni eza mosala bosalaki na coquette botravaillaki na coquette eza entente ya yo na coquette nga nakoki kokezwango te coquette c'est ma soeur après eux eza émission na ye faut travailler makambo émission na ye alors c'est fait que nga lobi non kandi nga nayebi nanga makambo te nazoyeba te la dame doit me contacter après maman Mélanie abandi kobenganga ndenge nayoki que maman Mélanie abengi nga trop il y a eu assez que maman Mélanie abengi nga lisusu azwaka nga lisusu ayebisi nga coquette biloko esi ekomaki et tout wana ezalaki vers fin novembre en tout cas pour être vraiment franche nabandaki kokoka kokoma esika biloko ezalaki te nabandaki kokoka kokoma te j'avais vraiment pas de temps à part que vraiment n'a pas de temps n'avais na kilo moko boye nayebi te soki elinga koloba nini je me disais et puis tellement que alobai nanga so okomika kolobi de la part de maman Mélanie non okomaka na lobi de la part de maman Mélanie ndenge nini du coup nazali na moi kilo et tellement que j'étais trop occupée nalandi makambo nanga naketa sali makambo nanga et tout kilo wana ya kozwa bacarton maman Mélanie abengaki lisu Bellevue coquette azoki kozwaka biloko te et tout et kosala que Bellevue alobi bon maman problème eza te comme olobi biloko ezali tu confirmes que eza et que eza musika ngai nakende nazwa yango naya nango Bellevue a disposé voiture na ye a disposé chauffeur na ye akei azwi biloko baye na biloko ti na bureau ya Bellevue TV il y aura Bellevue qui va m'appeler pour me dire que ma koko biloko ekomi Bellevue c'est vrai carton ezalaki ok d'accord les cas oyo kozwa biloko naleki naye pa Bellevue na bureau il a fallu nazwa biloko akuti 2 cartons carton moko bakomi pour le veuve et les orphelins batie entre parenthèses bakomi colis pour le veuve des artistes carton mosusu bakomi pour tous namoni bacarton c'est ça c'est vrai et puis nayebisi Bellevue ngabi ok d'accord dans ces cas tosala ndeni tobenga la dame Bellevue abisi ngabi na makokonga laza numéro na ye on peut l'appeler nabengi ye allô maman maman Mélanie c'est coquette coquette nazobenga ko tunga en tout cas maman Mélanie nayebi te mais nazomona nanga ba appel te nazomona ba appel mais nayebi te soki au numéro na yo et tout natikali ko enregistrer ba numéro te et rosala que nayebisi maman ngabi maman namoni carton awa eza 2 moko pour tous moko pour le veuve et les orphelins mais batie entre parenthèses balobi veuve comédien ayebisi nga lobi oui entre parenthèses na tie wana nde bakomi veuve comédien ezali juste pour na ba veuve dans les cartons coquette panza carton wana coquette panza carton wana coquette panza carton tango kopanza carton okuta biloko eza en vrac na basachet nakangi pour le veuve eza na bakombo na bango soki omoni bakomi papa mundweri eza mpona mwasi ya mundweri soki omoni bakomi pululu eza mpona mwasi ya pululu soki omoni ok alobi zwa yango tiango mopanzi oyo etikali en vrac tala eloko eza na kati opona oyo esepelisi yo ozwi le reste kende kopesa baorphelin mosusu oyo etikali na carton en vrac pona oyo esepelisi yo ozwi le reste pesa baorphelin mosusu na baveuve mosusu je me suis dit maman est tombée bien parce que nga nakendaka kotala baorphelin nanga na baveuve nanga alors na le 31 décembre naza na rendez-vous na orphelinat oyo nazalaka membre
pour na kende kutika biloko singa ah ça tombe bien. Chaque colis peut ça veuve na veuve colis selon combo na ye. OK maman c'est bon. Mais na kati ya carton na yope Bellevue soka ko sepela ko yo zwelo ko aye azui. Na carton mususu wana na tie pour tous les artistes nyonso a sepela aye azui eloko. Les noms n'étaient pas cités et pas nanga. Alors je me suis dit OK maman problème ezate to sala ndenge au lobby. Il s'est fait que maman Mélanie na zui carton na ke na carton. Tant maman Mélanie to solo ni ne maman carton na bureau nga bon maman na filmé carton quand même. Na filmé carton et tout. Non, il y a pas de problème ma fille qu'on filmer carton té. Na dit OK d'accord, problème ezate. Maman tant na zo kabola je peux filmer na ko kanga photo et tout. Abi non, problème ezala ngote coquette na sina sali musala nanga, c'est bon le reste est ça là. OK, merci maman. Merci beaucoup et Sili. Na ke na carton. Vous signalant d'ailleurs que après eux et sa émission Oyo, je me suis dit que nanga comme étant moana. Oyo naza richissime te peut-être. Oyo naza nango ebelete, mais comme étant moana, moi mukie nazozwa na koki kokende kolia na ba maman oyo ba papa nanga batika. Alors tant nazo fait l'émission après eux na lukara kozala na moi quelque chose na koki ko servir ba maman nanga comme passage et puis na musala nanga na sa kuta na ba veuve na ba orphelin na koki ko servir ba maman nanga veuve. Alors na zui ba carton na bandi ko séparer biloko na zui chaque colis il y a chaque veuve na tie à part comme maman lobaki na zui bilamba na kati ya bilamba en vrac et ça dit que na sepeli na oyo nga na monaki oyo sepeli saki nga parmi bilamba nga na monaki na moni une robe rouge, une robe chemise et à rouge j'ai vu aussi une robe chemise neto bengango orange et ça marqué VL. Nabi, non, c'est pas du Valentino, mais ça VL. Pas commis very love, je crois, very luck. Un truc du genre. Pas commis en bongo, alors Nabilo, commis balenga koko sepela nango, na misu nanga parmi tant d'autres ezaki wana. Nazui yango. Après eux, eza musala nanga. Je peux pas mélanger musala nanga nandaku na vandi. Na panzi carton na ndaku nanga te parce que na ko panza na ndaku nanga te. Na panzi carton na kasavubu. Na bengi maman na panzi carton na travailler en tout cas na longoli biloko ya ba maman nyonso. Bilamba o etikali maman na bilamba en vrai ko loba na pona na poni na moni robe chemise moko ya orange na robe moko rouge en tout cas biloko na poni ya bwana. N'importe que parmi biso il y a tant d'autres qui sont des artistes. Les lots vendent à Babengi, 1 kilo moins awa, 10 kilos moins awa. Ou, en tant que bateau, dès que tu as ceux qui vont offrir un cadeau, en tout cas, au lingo, là, que cadeau, nous a considéré en gros. C'est ce que je fais. Maman Mélanie Tindelingue Lamba, na Rosue Lamba, na Lati, je vais me présenter pour maman, moi, Nananga, à considérer l'eau que maman a payé. C'est ce qui s'est passé avec moi. Donc, na vu Lamba, na Lati, na sali nango tournage. Et lelo toza acteur to yebi makamni ni le kaka. Lelo na monde na biso ceux qui ont elamba te en tout cas un peu pour apparaître ezara difficile. Ezara vraiment difficile. Yebi sanga lelo elamba mo côté lio ya sika au vandi ozo tala ngo pendant 5 jours pendant que bazo bengo tournage à chaque jour. Soko la tango te. Bonanga na moni mama kanisi mwana ye abaki selingai. Et le il y a plus. La carte ya bilamba nanga oui na lataki. Na lati vraiment en tout cas na lobi maman fa mona. Ndenge mona ko sapé. Capacité à maman mes chers batala rangote. Maman soit capable de pesa yo li patali pani à 100 francs liango. J'avais pas besoin nazana mona maman pesinge lamba ya 5 euros. Ah, yem tana France. Bon y a pesa ya 1000 euros te. Pour ce maman il y a 5 euros. Je me suis dit maman pesa bilamba. Na suis lamba nanga na lati. Nebi que soit na leki na tournage maman aussi pe la oloba moi nanga lati lamba maman pesa qui est. Voilà, c'est tout ce que je fais.
Après, il a fallu que na kabola biloko ya baveuve. Na ye kozwa carton, appel ya carton ezwa kinga epande onangai ezwa kinga na novembre. Nazo na ye kozwa carton na mois de décembre. C'était vers la fin. Mois de décembre vers la fin, on est tous comédiens. Bon, on n'est pas tous comédiens, mais comédiens. Patron na yo moko tu te dis na mi pesi repos. Soko sala pas mutu ba pesa yo repos. Je me suis dit bon, nazo un peu de repos, je vais répondre na début de l'année. Dans une activité mon corps remettre pardon na orphelinat et puis koke komo na ba veuve mususu. Na kaboli biloko, tangu na fongoli carton na moni biloko mutu na bengi ba veuve. Maman nanga allo ba maman eza na maman moko akanisi bino azande ko na bino veuve akanisi bino atindeli bino koli eza na maboko nanga boza na paquet mutu na mutaza na paquet na e awa baza ba maman nanga na sala na bango émission après eux mais nakutana na bango hors caméra na sala na bango émission après eux il y a d'autres na benga bango mes copines na sala na bango émission après eux mais il y a d'autres na solo la kana bango. Et ça entre moi nana ba maman na ye. Alors na bengi bango, je me suis dit bon. Et koza kitoko ponanga carton na komi après Noël. Na zui carton après Noël et comme déjà bande kala ménageur après Noël. Na lobi rozala kitoko ponanga na ba maman nanga qu'on se retrouve encore. Tout ça la net échange de vœux et puis na remettre bango ba kolina bango maman Mélanie Tindaki. Wana ezalaki lokola pour n'a pas mon échange de vœux puis fêter avec ma maman nouvelle année et puis voilà. Dès qu'on a ça là, on a beaucoup kutana na kuzu babilo comment bon alors. Na benga ba maman, tant idée on est na bengi maman Mélanie. Na isinga lobi maman. Na keta la ba orphelin na na fin de l'année, Nathalie ba veuve nanga. Alors on a sepeli ba veuve nanga ya après eux ba veuve ya ba artiste na vandana bango tout ça la échange de vœux. Je veux en profiter, comme Ayé n'a compte après eux, je vais en profiter. Je vais en profiter pour na 5 et vous permettre vraiment faute de moyens aussi parce que na komaki déjà na robimisa bimisa moins ébélé par rapport à la santé nanga o banda ko déranger nga déjà depuis mois de décembre na début. Alors na lobi maman na koluka moyen moko Koli et atteindre ma veuve. Ça l'assure que Koli est atteindre ma veuve. Mais de là on a bimisa lisusu na banana bango to ça neti moi fait mukie et si ma lisusu té ça va plus permettre. Maman lobi nanga OK d'accord, on contacter ma veuve oui, na contacter bango. J'ai commencé par contacter ma maman Mado. Maman Mado Mandolina. N'a pas dit par contacter maman Mado. Tu vois les colis que je devais vous remettre, fallait na sala moi le remonto kutanato sangana mais moyen ezali sous-souté alors na kosala makasi et ko atteindre bino kaka mikolo yo. Nazo ce qui sabango kutunga bi bolati te na Noël et colis et na récupérer colis après Noël. Bolati te na bonani ato aussi sanyo c'est les 5. Mais du moins bozali na bilamba olata atika batu to se débrouiller pour to lata ko ke to za bongo poani après e bengi tenga bino boza calme to sangana les 5. Et occasion et ça là qui que to kuta na sous-souté vu moi ba empêchement na robenga bango na bi maman nazaki empêché en tout cas maman Mado je vais vous rappeler tantôt pour mutu na mutu mais quand même ko zwa koli na ye oyo batindela ki na bengi ba maman et rosala que après ça alobaki na ba veuve j'ai appelé maman Yvette qui est la veuve à papa Mundweri. J'ai appelé maman Da Silva qui est la veuve à papa Lisala Ngomba. Na bengi bango, na bengi maman Mandolina, na bengi en tout cas le veuve. J'ai appelé maman Charlie qui est la veuve à papa chef. Malgré que Zobango ezaki moi pas si ya maman Charlie, maman Rose, la veuve à papa Doudou que Zobango ezaki vraiment pas si. Mais na bengi bango na saki fort na zui bango na lobby na koya kotika. J'ai appelé maman Yvette na lobby yoza moi musika. Mais permettre que baningo baza pembeni nanga bazwa avant yo
na bakoli wana il y avait colis à 8 veuves et puis orpheline moko qui est maman de la paix, orpheline ya maman Ewaso. Parmi bateau na sali na bango émission après eux parce que bakoli eza bakombo eza bateau émission après eux. Nazui colis n'a que déposé chez la veuve de Yadadi Dikambala qui est maman Gisèle. Na pesi e colis et voilà. Tokangi photo na maman Gisèle, totindeli maman Mélanie. Maman Gisèle a salué maman Mélanie voice, maman Mélanie merci, Nazui Kolinanga et tout. Je vais vous montrer la photo, je peux peut-être envoyer des voice. Oh yo, je sais pas si vous recotez ça. Na katia banine na bino. Alobi maman Mélanie Nazui Kolinanga. Ah, Nazui photo na tindi. Ozui Kolia et puis na katia carton aux acquis en vrac, nazui sac à main. Et puis on a contacté en vrac, nazui sac à main. Il m'a plu et c'est Peli Sakinga. Na pesi maman Gisèle. Na ina tikeli ngabi ah maman Mélanie a pesi biloko yo et tout, nazui sac à main na déposé. Et puis to sali otokoka ko sala. Après na yo luka maman de la paix. Na c'est maman de la paix. Koli na yo na yo tikolo wapi na landi eti na tournage place Falazala. Na déposé Koli na ye. Maman de la paix a sali voice, maman Mélanie merci, Nazui Kolinanga n'est pas coquette et tout. Maman Mélanie a dit il n'y a pas de quoi et tout. Maman Mélanie a robenga. Tout seul na maman Mélanie, parce que na maman de la paix. Ah merci, moi on a autre sala nzamba pambola yo. Mais tu fais comment pour comme la veuve ngabi ah o batunanga. Ils ont ça na sala ya après eux. Motema nanga. Je l'ai fait parce que na mon rango eza vocation nanga. Eza appel nanga na bengami pour servir nazo sango pour rendre service na kotika la kolekate na yebisa mutu pardon tindelanga eloko boy pona servir ba veuve non naza mwana soki na moni place mo ona ko sunga mama mwana opasi ya koli ko sunga mama o papa tikaki na kosala yango alors na esi maman Mélanie ngabi non maman il y a pas de quoi nazo bunda tozo bunda na kama me ba maman bozo ba koli na bango. Et au ça après maman de la paix, en tout cas santé nanga et comment qui ko déranger. Or mi musala fallait na zongela lisusu. Nazaki vraiment la santé bande ko répondre sous penza te. Les autres peut-être diront que tomonio na ba tournage. Lelo ndenge tozabo etoloba ngo to comment ko travailler na taux du jour. C'est-à-dire muto azo tourner presque tout le temps azo kotisa mwandam. Parce que aye awazui. Mais tant que vous vendez si comme rozo kotisa te tu ne fais que kobimisa. Na ba hôpital na biso alelo, tant ozo luka ozala muto ozala en très bon état de santé, en tout cas tu dois payer les prix. Naza maladie. Donc tant que santé répondre mwanda mutine na oso na bino boye, je suis encore malade. Ndenge zala rubandi ko répondre des forces, je me suis dit il y a un vent, nazana bateau yo batala kanga, nazana bandeko, naza mwana oyo azana ba maman, azana famille. Alors pour na kokitisa mitema to ko éclaircir ba oyo balanda kanga, je dois essayer d'expliquer le fait. Ndebo moninga liboso na bino. Mais je vous dis que je suis encore malade, pas totalement rétabli. Naza vraiment rétabli promptement T. Mais le coup la force est ça. Kaka ndenge na salaka force ya kolekata na caméra ko tourner pour avoir ne fût-ce que quelque chose qui permettre nga na somba bakisi na bambongo nazo bimisa na ba scanner nazo kotaka na ba hôpital nazo kendele kazonga. En tout cas makasi wala pe yango na suis lelo pour expliquer. Nathalie nzoto comment déranger na lobby non. Mutu nyonso na utoloba ngone bandeli so bakoteli eloko asika motema na bi ba maman langa boye baza leste baza bezo ba mona eloko o batindeli bango na bandi ko benga maman Mado ah mandolina parce que to benga ke mandolina en tout cas naza susu na moyen ya koya kotika bakoli te wana eloko wana ezo sama na mois de janvier moyen ya kotika vraiment biloko eza lisusu te parce que naza na makambo ebele ya kosala. Maladie ngala nango, je peux pas montrer à tout le monde que nazo be la boy. Nazo sala boy, nazo zongisa boy. Il y aura tel o ya rondimanga, il y aura tel o ya kondimate.
mais oui ko exposer état de santé nanga pas mutu nyonso te. Maman naza maladie, en tout cas naza bien te, tant ils ont empêché te, ils ont permettre te plutôt, excusez-moi. Est-ce qu'il y a moyen mutu na mutu azwa biloko na ye? Koketi biloko eza wapi? Ngabi te biloko eza na Kasavubu na venu Luozi. Na kozwango facilement ngabi maman. Okozwango facilement. Ata nazate, il suffit. Obenganga koketi na kezwa biloko. Na kosala signe kuna ozwa biloko na yo. Nazo mkoninga maman ta sikoyo. Babenganga kaka moi mon problème ezaka nazo preuve que mutu tel azwi koli na ye. En tout cas na sali effort na bengi ba veuve mususu na yebisi bango likambo wana. Ok, d'accord, tokoleka. Na Nzambe nanga témoin. Veuve aleka lisouté. Nazo appelle la veuve T. Après, il y a eu maman Mélanie. Maman Mélanie a benginga. Mais comment ça se passe comment avec le veuve? En tout cas, maman, Nazeli ba veuve, namoni bango ba benginga. Mais active toi, mais kako benga bango. Ok, maman nazo benga bango. Na bandeli ko benga ba veuve. Ah, kokete ngabi maman eza na Kasavubu. Bokende bo récupérer biloko nga et ko permettre nga lisusu te. Mais dans l'autre temps, ce que Sengina qui ne place moko ou deux, je peux tourner. Na semaine, na tourner 2 fois et puis je reste à la maison. Nazala bandeko ba komaka, nazala bandeko ba programmer na tournage après les 5 en tout cas, na longola ya tournage ya mutu nyonso. Oh écoute ba monenga na 2 pièces je crois ba silika makasi to ba monenga na 2 tournages. Makoko longoli ba tournage na biso nyonso mais comment on tourner? Je devais avoir un truc, quelque chose on a kokyo koti sapé. Ko vanda lelo ata tu as des milliards ko bimisa. Si au tika la par terre, tu vas te retrouver avec l'autre côté, surtout un problème à santé. Alors, naebisi na bengi bango na bandi pa maman Mandolina, maman tala boya kozwa biloko na bino koke tokoleka olobaki Kasavubu tala bokende moment nyonso bokende temps nyonso bokende mais ngana zoka preuve que bozwi biloko ba robenga ngana on permettre bango bopesa bino biloko. D'accord, ceux qui n'allaient quitter na otinda mwana. J'ai appelé maman Yvette, la veuve à maman, il y a papa Mundori. Maman Yvette a dit en tout cas je suis loin. Naebi ke yo, jour nyo so rozwa katon, oyo tike la. Na bengi ba veuve mususu koke tokoleka. Ba maman batu basi bakoli, je peux pas kolobaki ba maman batu. Ba sala ki soki ndeni peut-être maman nzoto pe kokyo déranger, soki nga kutu gêner déranger. Ya mususu bazwa ita on lekate. Après j'ai reçu l'appel de Maman Mado, après temps moko, maman Mado bengi nga isinga koketi ba bengi nga pa maman moko za na poto, alobi atindelinga biloko pa na yo na ke kozwanga bi mais maman Mado. Kaka maman wana oya tinde biloko asikeza te. Kaka maman wana tindaki biloko ngo yango kaka eza oyo il faut ya o récupérer. Kaka yango ngabi oui maman kaka yango dans ce cas na ko ya kozwa. OK, d'accord, problème te. Na komi ko zo ba pela ba veuve mususu. Koke fallait to ya kozwa biloko koke ngabite kaka biloko kaka wane mais boko ya kozwa mkoni on va passer to ya kozwa maman Mélanie yo benganga koke ça se passe comment avec les veuves ngabi non maman ba bengi nga balobi que otindi biloko mususu mais nga nazaka na bakoli na bango wana maman Mélanie singa excusez te nga na yebisi bango parce que nga na émission na nga to sala émission to ici il faut inviter pesa numéro na ye. Na ABC bango maman Mélanie a prélevé les numéros à chaque veuve na ABC bango que baya kozwa biloko oyo wala kanga binde bazo benga on dit biloko akala biloko asika habite kaka wana remettre bango. OK, mais lukata veuve moko comme yo mo izo permettre te lukata veuve moko ayazwe la baninga akabola ngabi ça tombe bien et rendre nga service à bien. Na ko benga maman Mado Mandolina. Allô maman. Tala, venez récupérer, mais oh maman Mélanie, oui, elle s'est engagée à Kozouanga. Ok, ya Kozouanga, au Cameroun, la baninga, et le problème c'est comme vous avez une réunion à Bino. Ok, d'accord, s'il n'y a pas moyen, on tient à moi na Oyozoa. N'avant-il na Zeliba, on tient à moi na monité. En tout cas, place sur la Tinde Bango, place sur la Tinde Bango pour récupérer Biloko. Na moni appelle monte ba benginga, que mère, neza boye, ba tu ba récupérer Biloko et tout, na monité. Après, il y aura maman Mélanie qui va m'appeler. On a envoyé que non, coquette n'a pas veuve.
oza mwana nayebi yo te mwana nanga liboso bokoki ozala age moko. J'ai 9 enfants, napesi biloko ba maman veva bato. Pesa bango biloko na bango. Nalobi maman, nasoli na maman Mado, kaka ndenge olobaki alobi akoya kozwa po kabelela baninga nyonso. Je vais être un peu brève encore. Nakabole akabolela baninga nyonso. Mais maman Mado na yete. Ote maman Mado maman Mado ayete. Koki tsoki maman Mado aye pesa ye carton ya biloko nyonso natinda keza carton munene pesa ye biloko nyonso. Pardon yaya. Nayebi sienga lobi maman Mélanie. Biloko wana eza na carton te. Parce que olobaki nanga pasola carton kabola zwa biloko ba veuve tia part mon mutako ya ko récupérer et puis le reste pesa ba orphelin mususu na ba veuve mususu c'est ce que je fais. Place pe na kaboli biloko na pandi carton ezanda kwa bato. Nakokotika carton on a te mais le reste des affaires à part ba robonga la sepela inango le reste des affaires na pesi déjà na orphelinat. Ezole kana chaîne nanga Coquette TV le 31 décembre na pesa ki déjà. Ezana biloko mususu ngana sambelaka na kenda église. Alors l'église nanga peso na mona ba oyo baza en manque en tout cas na kopé c'est ça lipambo na teza lipambo ya muto tindi. Jérémie. Maman biloko nya suna carton te. Biloko wana etikali biloko ya ba veuve oyo faut ba ya kozwa. Ah d'accord. Faso benga bomba ya kozwa. Le lendemain nazu appelle à moi si papa chef. Coquette maman Mélanie. Mukolo mususu nazu appelle à maman ya moi si ya papa Doudou. Nesi bango maman biloko na bino eza. Jour nyoso boluko yo ozwa biloko en tout cas bozwa ngande ezo permettre nga susute na ya kotika ndenge ka to solo laki. Et ko sala que maman Mado mukomso abenginga Coquette maman Mélanie obina kozwa carton ya biloko epana. Nesi non maman Mado. Carton eza lisusu te biloko wana eza na ba paquet eza sac moko na koti biloko na bino so ba veuve na kati faut bozo. Non Coquette eza carton ngabi maman Mado ngai mutu na travailler na maman Mélanie tikanga na expliquer yo. Maman Mado abina manquer respect. Na lobi ngai na travailler na maman Mélanie biloko wana sous na carton te maman Mélanie obaki nanga na panza. Non eza na carton parce que asali na biso groupe WhatsApp toza na kati j'étais surpris. Toza na kati alobi keza carton ya munene ngabi no maman na travailler na maman Mélanie za carton te eza nani bilo na bino ba veuve eza. Maman Mado bina manquer respect. Eleki o eleki et ko saki maman Mélanie ko ba veuve ba komo benga maman bo sélectionner mutu moko. À la fin koko bi côté lende mutu ya ko bima alobi nanga Coquette ba sélectionner nga pona ko zwa biloko epa na yo ngabi akoko nazo yeba te finalement nani ofwa zwa biloko pa nanga ba veuve nyonso bazo benga nga maman Mélanie aye ko benga nga na téléphone ayebi singa lobi Coquette naza maman naza veuve naza na bana 9 pesa ba veuve biloko na bango ngabi même maman nazo yeba te même message yango ezozonga partout na pesa nani biloko juste mais veuve ko apparaître mutaliboso azwa kabolela baninga. OK d'accord problème te. Koko aye ko benga nga lisu Coquette de to boy toza na groupe WhatsApp na maman Mélanie asala groupe WhatsApp ndenge za na groupe WhatsApp maman Mélanie vraiment Coco aza consciente et témoin maman Mélanie alobi ba veuve nyonso faut ba se soulever contre yo ba lela ba déclarer biloko na bango oyo meli na bina Coco Coco tu es sûr abi oui ba veuve kutu ba ko contacter nga babi Coco lokwa yo loba mingi yo chaka moto keko chaka Coquette moto pesa biso biloko na songa bité ko to sola bien to saline ba émission solo linanga bien na benga yo na loba na yo yango na bengi yo na bina Coco en tout cas bolimbisanga na yo kai mwakanda na bina Coco bokomo bimisango ndire na yibi biloko abato biloko eza kuna tala yo Coquette solo lango na senga bi non biloko ezali Coco yaka lobi ya récupérer biloko Coquette na ya lobi. Passer une adresse, nazui adresse, na tineli Coco. Nazui adresse, na renouveler adresse pour tout pas ya maman Mandolina. Pendant que na pesa déjà maman Mélanie adresse sous. Maman Mélanie est robenganga. Et puis maman Mélanie, maman. Oza maman ngala za mwana. Est-ce que otindi ba veuve bazwa biloko? Bazui biloko na bango, ba ebisi que ezate. Ba yake pa nanga kozwa biloko balobino que ezate. Est-ce que makambolo bay nanga na sala na salité pourquoi vous permettre ba maman na ba se soulever contre nga
est-ce que nga nalobaki na ozwa biloko ba veuve olatanga bino maman est-ce que bayeki kozwa biloko na bango eza te oyo olobai nanga nasala yango nasali na pandi carton et tout na audio eza enregistrement na pandi carton il fallait na enregistrer parce que nakomi qu'on se sentir déjà ekomi makambo mosusu nayebisi ye nga alobi maman nasalaki ndenge oloba ah excusez nga mwana nga parti wana nde j'ai pas compris ok nabi nasi napesaki adresse epai ya maman mandolina aleka baya kozwa biloko koko aye kobenga nga na ntongo koko etipesanga adresse nga me koko nasi nakomeli yo adresse ok donc récupérer biloko navandi bon je suis passé devant vous juste pour vous dire que biloko ya veuve mon côté na simba parce que ezaki biloko na nga te eza na eloko ya veuve mon côté na simba ndenge ya ndenge ezala soki peut-être maman Mélanie akokaki koconfondre entre biloko alobai na nga naponaki wana peut-être ya na oyo akotaki na sachet ya veuve moko je ne sais pas mais nga nazwaki oyo nakokaki kozwa donc au reste naza mutu oyo lelo naza touché je suis taxée de voleuse je suis taxée de angwalima je suis taxée na moment oyo ti lelo d'accord je suis taxée de nyonso oyo nakoki ozala taxé pendant que eloko wana je travaille avec bato ebele oyo moko tatikali kobima lela ke koketa azwaki eloko ya mutu boye eza na bato susu na à travers émission nanga bafuteli ba mama musu bandako basololi na ba mama babeti maboko basengi ba merci lelo na ye koyibelamba naza mama na nsima na nga naza na bana oyo baza baorphelin oyo baza moins de 30 te baza plus na nsima na nga naza na groupe bana na nga babengaka nga maman na ndako na nga j'ai des responsabilités naza mwana oyo naza na bamama oyo bakoki kozala touche lokola mama oyo azotala nga akoki olala lamuki na ntongo bapiblie mwana moyibi naza na belle famille oyo bakoki otala lobi to lobi okuna on a choisi 7 femmes pour éduquer nos enfants nalembi kobota te na robota YouTube oyo eza na biso éternité à moins que mondela changer jeu il y aura mes enfants et mes petits enfants au barotala baomona un jour on a taxé notre mémé de voleuse on a mutu nyonso apesenga conseil naleka conférence de presse talimbisanga parce que je devais éclaircir mpona mutu nyonso atalaka nga oyo azwa exemple epa na nga oyo akonsidere nga oyo akonsideraka nga oyo motema ne etutisamaki na makambo oyo alimbisa tozaka bato alimbisa peut-être qu'il pouvait y avoir un malentendu mpona retard oyo nga koketi nakokaki kobimisa kopesa bamama biloko bolimbisa me nakoki te na éducation na nga yanga te nasimbaka te pour mes enfants oyo bafingami bana moyibi pardonnez-moi à tous mes collègues oyo na nsima na nga babengi bino moyibi babibi nyonso boza bamiyibi bolimbisa bana na nga groupe bamama na nga oyo bafingi vous n'avez jamais accepté ce que nasa théâtre libota na nga nasa mutu makasi nasali mais à cause de moi bafingi bino famille ya miyibi vous l'avez accepté mais merci parce que boyebi qui je suis
Pour l'église Nanga, on a traité mon pasteur encadré à Moïbi. Pour ma belle famille. Heureusement, je sais que je ne peux pas être aimé de tout le monde. Mais merci à ceux qui me soutiennent déjà. Merci à ma soeur Nanga qui m'ont soutenu. Merci à ma famille qui m'a éduqué. Merci Nabino. Et merci beaucoup, non, maman Mélanie. Alors en fait c'est le moment, hein. C'est le moment entendu. Alors beaucoup. Coquette, le temps on se ressaisir, je dois te prendre la parole. Je dois te prendre la parole, Coquette, le temps on se ressaisir. Bah comprenez son émotion, hein. Vous voyez que ce n'est que normal, bon encourager l'artiste quand même. Donc bravo. Bravo l'artiste. Merci. Bravo l'artiste. Donc, alors, s'il vous plaît, merci déjà Nabatu Bazo soutenir, merci Nabino Makasi Nebozo soutenir artiste, merci Toyokana. Alors, c'est le moment, au biso tout aux élèves, tout le monde n'a internet, tout le monde partout, ba photo, ba colis, ton dimité, ton douté. Mais on a baillé tout le monde à Siko, nani a sali nini, nani faga salanini. Alors, la preuve elle est là. Alors, Coquette, n'a pas boy débit, sobo, msabakoli, tout est va na mesawa. C'est maintenant, parce que artiste a chuté et puis tout balancera ma question. Alors, Bobi Misabakoli, voilà. Voilà. Et puis tu vas comprendre. Attends, Babi Misalan, calmement. Mais, Moutoumou Babi Misa, rapidement. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, Ndeko Orosungabiso, Ndeko Sungabiso Mata Kolimoko Tokana. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, Torosala Boye, Arotombo la Kolimoko Atangi Kombo, comme ça on saura. Nanyazu Koli, Nanyazu Kolité. D'accord? Alors, Tobandi, il y a Liboso. Il y avait 9 veuves. D'accord? Il y avait 8 en fait, na Orpheline Moko. Ok. 9 veuves, 8 veuves, si 8 veuves n'a pas ça qui a maman Gisèle Dikambala. Alors, Orpheline Moko, en tout cas, je cite bien. Ouais. Orpheline, il y a émission après eux. À part bah, Orphelin Oyo, et Zalaki Bilamba, Vat Faina qui est Kotika Natikaki. Ouais. Alors, Jérémy Bilamba, il y a maman Gisèle Dikambala. De la paix, il y avait 9 petits colis en fait, et Tika Loko là 7. D'accord. Merci Tobandi Aliboso. Alors, Toyokana. Alors là, Papa Chafo Baloussa. Ok, tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Ndeko Sungabiso. Toyokana. Calmement, s'il vous plaît. Merci le collègue. Il y a Papa Chef. Il y a Liboso. Il y a Papa Chef. Alors, on sait la commentaire après. Il y a Papa Chef. Combo, te poser, on a mis ça et tu la commentaire après. Alors, deuxièmement, Papa Lissala, ok? On avance? On a? Papa sans souci. Papa sans souci, s'il vous plaît. Il y a Maman Mado. S'il vous plaît. Tu dois avancer, voilà. Papa Lokouli. Il y a Papa Lokouli. Alors, voilà. Tanga Kombo, s'il vous plaît. Mais... Ouais. Papa Mundweri. Merci. On a mis ça. Coco Bicoté. Merci. Alors, s'il vous plaît. Merci. Merci Kovo. Merci Kovo Deluxe. Merci.
Alors, Nalingi Sikoyo, ouais, non. Alors, Nalingi Sikoyo n'a pas Sabino Maloba. Alors, artiste, c'est la conclusion, tout simplement. Parce que bon, on y va preuve, il y a aux Uba image, pardon, aux Aba professionnels, il y a Moussa beaucoup. Tout se comprendre, pardon. Alors, artiste, au la Maloba, au la conclusion, comme ça, tous à question-réponse par rapport à liste. Il y a un bachonnet, on a moi, rapidement. Merci. Voilà. Brièvement. Voilà. Voilà. Mais finalement, la caméraman nous doit la journaliste. S'il vous plaît. Merci. Merci. Voilà. Biloko ya ba veuve yango yo. Oyo moi je leur dois. Mais ba maman bolimbisanga peut-être vous avez pressé la tabilamba na bino na umisi pendant que vous pouviez aussi attends tina bandeko nanga baya kozwa ponga pe na komaki moi santé pendant tout cas je sais pas bandeko nango baza bayebi naza vraiment je peux pas les dire ici les santé nanga donc biloko yango yo bolimbisa moi ton wani pesaki na mutu nyonso ya finginga oyokaki na yo il y avait aussi des preuves je peux pas te condamner mutu oyo otokokai kotaxe nga de moyibi parce que oyebaki na ote yo mutu abatu en tout cas mutu nyonso pe na betisi libaku alimbisanga mais je dirais dans 24 heures les mamans naza na tangu te erotika na biloko opesa pe ka yanga te naza pe na tango te ya kogarde yango po esi esali mpe bambula ebele bambaba mo ebele mpa na nga ezeli tellement boya kozwa yango natiki na nga 24 heures sinon eza susu na charge na nga te ezonga na chance ibeza ezonga na chance mama Mélanie akamata bilei na ye merci au reste merci beaucoup merci. bofina ko boyebaki te bobimisa mpe kokete ka ndenge alobi azalaka moyibi te akoki mpe koyiba te po ye moko aza orpheline aza na bamama oyo baza baveuve donc osala veuve moko mabe te biloko wana tokotaka moto église na ngai tosamba église moko apesa meuble oyo na église en tout cas bolimbisa ye oyo bolinga bokontinue kolinga ye po aza ndeko na bino oyo asepesaka bino oyo ateyaka bino donc on va aller là-bas vérité et mon ami oui vérité et mon ami et tant qu'artiste maman on va sortir coquette parce que c'est qui n'a pas non parce que pas ici ya bando na bino ko ba kufa ki coquette sali volonté on fait ça message on fait ça na pas c'est bando na biso ba kufa en tout cas ba maman ya biso basa ba seme ki na biso bimo ba moni déjà erreur de sali
boyeba kite lobby bonga bolia mingi na nzela coquette mais nde boza be perdre nayebi te na ndimi te na coquette akosu ko luka bino po asunga bino to asala bino mission seti koli ya mwana batie nayebisa ba mama bango bato bakaka koli bazokanisa ke na mutu moko bazwa 10 kilo na baki mama eloko booluka wana ko même pas 2 kilo bref eko sese déjà 2 kilo eza bagramme bagramme bango soko na mutu na bango bayeka ke bakopesa bango karton 10 kilo voilà mama amele eza bagramme même pas 1 kilo mama baza na 24 heures lobi bien baza na 24 heures baya korécupere biloko na bango soki 24 heures baya korécupere kokata ozwa biloko wana bwaki wana bayabala vometre bo akota na fula sayo donc biloko na bango yango wana bamama bosilikaki kokati pour rien soki bamama soki lelo badiaspora bakoma koyede bango tu comprends soki lelo badiaspora bakoma koyede bamama na biso c'est grâce à Coquette ndeti nga mosa papa chef namoni eka na TV nayebi ndenge lomi na ete donc namoni mosa papa chef grâce ya émission ya Coquette mosa papa Doudou nayebi lomi na ete nayebi elongi na ye grâce ya Coquette tu comprends donc nga nayebi kaka mosa pululu na mosi ya papa sans souci tu comprends c'est pas mgoga donc koko bikotele tomoni koli na yo respect quand même hein tolinga obinot pourquoi bon sambisa biso boy est to pesa bino esengo hein bon sepela pe ya bon mona biso mais bon qualifier biso ka likolo jean moko na body on dit to bon sombela mate bon lelisi Coquette hein et ça biso passe mamela ni yoko za ne sengo te komona loko yo sali na ofingisi bato poto nyonso bato poto pe ba yebi likamno ne leki ba ko qualifier ba ko niveau soudé merci na on nyonso sali malamu na yo oumela Congo Victoria TV ya biso moko tolanda tozuwa banyuze Congo Victoria TV ya jibe kumalota le boss tolanda tozuwa banyuze bana poto bana kin bana Luanda partout dans le monde Congo Victoria TV ya biso moko ya boss jibe kumaluta hein le gouverneur check